Suge ni fumu inukia ni gushe. Ah papa uki. Sadi sabana. Waya luamu mudila kena. Amo. YouTube Metro Makengo télévision na Suisse. Ozorudu wankunga mimbot. Imatea tremana mambot. Landa YouTube télévision. Salon Flori. Mama moimwene. Mama mwene kuna yuyufuna. Roger mwana mama bala. Makanda boyigoina. Ungeri ki makanda boyigoina. Yafisa lengi lengi. Feroze yagine. Feroze makangwe. Feroze makangwe. Metro Makengwe. Shadomba. Ouais, bonjour, bonsoir, Balanina sur la métro Makengo, Tapir TV. Voilà, merci à tout le monde pour cette chance sur l'Andabisu. En tout cas, les autres ont Sangwa Mawat, Sangwa Mawma et Komeli, Biso pe Komeli Baptiste et Mobimba Oyo. Tout ça qu'on ensemble, Biso Nyonso partout dans le monde entier. Merci à Bino Nyonso pour l'Andabisu, pour sa confiance sur l'Andabisu. Les autres sont chaud, donc. Par rapport à Sangama, oui, comme artiste comédienne, il y a Miraesa Oyo Boyebi Kasala Banzonzinga Sepesa Bino et Belé Miraesa Zali Sousouté, à Otikotika Biso Kalamingite depuis Angola. Et yango biso to koleka na grâce ya papa Metro Makengo Simo Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo, maman sociale, maman ya Banebele. Yango to ye show ko kolimbola bino to pe ko exprimer ko faire voir bino par rapport à dossier ngweza ou Miraesa Oyo abilité selon ba source information biso parce que biso a tolobaka vérité to landeli source information depuis Angola Miraesa ina abela kita zaki pe malade. Donc eza likamo boyo to bengi na Angola ko to pe na mo partenaire na biso solo na bango to mikoso na bango que Miraesa azaki na un petit souci moi mike azaki nango par rapport ya mobile na yeko ba vivre na ye. Alors mobile ne ba vivre na azaki na moi ba ndenge zala kaka on dirait moi keti kotaki donc combien ko mona mobile ba message à mabe ya basi et puis ya combien ko donc fille on peut ça la peka théâtre qu'on a parti Angola. Donc fille on va la tête à partir Angola on Miraesa amekaki ko landela ndenge zalaka bomba trop ba souci wana et comme ko côté la zo landela zo mona kaka mobile nene ba makambo wana mobile zo changer tellement mobile ngo yepta longola ka awana na Congo amemaka na Angola kuna mais ko kamwa bande ko nanga bozola nanga partout na monde entier Miraesa akufi nde bazolo bakufi na souci ya makambo wana o apike Chris Karabo moko bino boyebi Miraesa c'est ça batu ti la c'est ça batu ba film ebele ba nzonzinga ebele oyo Miraesa sala c'est pelisa batu ti le continuera ko c'est pelisa batu parti ya Angola kuna mais ko kamwa sango oyo ba comédien komeli bango comédien Miraesa kufi et ça li pasi pe mawa donc yango biso to l'équipe pour faire voir nous ko limbola bino tout ça en direct to la sabino to boza quelques moi quelques images oyo à partir Angola kuna oyo bazoke ndekotsa Miraesa na morgue kuna place bataki na morgue wana esali moi genre moi bien te ba luka na morgue oyo bien à partir Angola kuna ndenge tozomona accomplisseur frère na biso azakuna na Angola atindeli biso ba image oyo na morgue bokozongo en exclusivité awa na kata Metro Makengo Tapir TV bokozwa image kuna ya partie Angola oyo bazo Miraesa balongole na morgue wala baketse na morgue nsusu place oyo ezali approprié pour na ko va ko tsa corps na yeme esali passe pe mawa awa bandeko baza kolela awa bandeko epa na bango awa ezali na ngiringiri kuna côté ya na avenue Mafuta je crois direction ya Gambela Khartoum donc ezawana selon ba source information autozui sur place donc ça li participer ma bande ko na biso bozolanda biso partout dans le monde entier bo s'abonner massivement à la chaîne biso Metro Makengo Tapir TV la télé de réalité bozala décider parce que internet to peut awa ezali ko yinda donc ba information c'est ebelé autozo pesa ba information à sir parce que boyebi que JPM de la presse congolaise sera leki après ça ba information à sir ngala lo ba mambo ya lukutate mambo ya solo yango la tozolo bana mito ezali participer. Pourquoi ba commander bazo sila
pourquoi ba comédien ils osent la raboye donc ils sont la participer mawa mais awa tokozwa mata mingi te parce que eza pasi ya eza sango ya mawa eza masango ya pasi oyo ekomeli ba comédien oyo baza kolela oyo esali pasi pe mawa parce que tomonaki pasteur de la foi awa aloba asalaki kilt awa alobaki baliwa eza na nsima ya ba comédien ebele parce que ba comédien bazotambola na vérité te ba comédien baza na makambo ebele oyo eza sekati na bango yango tozomona ba comédien bazokufa bazolandana ya kokufa mingi ane au combien de artistes comédiens oyo bakufi année oyo baartiste combien oyo toleli na année oyo bacomédien basosola bacomédien bososola bacomédien bososola boluka elongi ya nzambe bacomédien bozosila bozokufa kaka boye tozoyeba te mpo na nini bozosila boye bien toyebi liwa ezali mais liwa yango ezozala ndeti mwa marke alors liwa yango tozo comprendre te ezozala ndenge nini faut ezala normal nde bato bakufa to sandi muta beli boye mais omona ba piquer crise omona kaka boye mais où allons-nous finalement bartiste bozo si la bino mo bo sosola te vraiment. Hein? En tout cas, nous avons matin mingi to ke mana na régie avec Roger Matadi tout cela nous to balancer nos images oyo à partir Angola oyo ndeko na biso azo pesa message na mawana passe azo pesa message oyo ya Miraïs oyo tika biso lelo bolanda après to kozonga to continuer pe to smeka ko so na bino affaire ya Miraïs oyo akufi depuis Angola. Awa bandeko tozana moke awa na sanator Mireille auti kotika biso akufi ya tozokota totala ko toluka to changer place tozana pasi Mireille akufi Baptiste totelema. Voilà, merci à tout le monde, merci à Bavrive Nanga partout, vous s'abonner, vous partager, émission, vous commenter, vous télécharger parce que Balobi TV Moko Batubele parce que surtout le baka vérité toko sarate. Yangwana bolandi ndeko à partir Angola kuna azolela. Moi écoutez expliquer bien exact parce que ça li passé pe mawa bolandi Miraïs oyo toyebaki a sepelisa bato asala ba théâtre bena ba dadi di kambala pe son nom bato bele a joindre tout le monde ba comédien mais lelo Miraïs azali sous na bisote Miraïs a participé mawa Miraïs oyo a sepelisa bato lelo Miraïs azana bisote na pesi bino version en vrai auto solo na ndeko depuis Angola kuna Miraïs akubelite apike ka crise babi suite ya mobile na yo banda ko vani na ndako mobile ya Miraïs oyo bando vani na ndako akomaki ko bima libanda akomaki ko linga basi donc basi to pe mwasi moko pe ya théâtre o Miraïs yebi mwasi ngo pe ayaka pe na ndako ya Miraïs na mobile wana Miraïs akanga bango plusieurs fois na ba message na komona boye yango esali Miraïs bien te Miraïs a déploré à chaque fois les Camerounais pas mobile na même mobile kaka boyebi mobile yango pe Angola ndenge zalara yozu mutolongole awa na Congo memie kuna mais yo pe fi opose ofan sa mwasi no kimia alokiozo mwasi mususu mwasi wana komi kubundisa akomi ko yatina ndako ya Miraïs ko créer ba makambo belé yango esali ke no Miraïs abanda ko raisonner ba tension ba makambo wana tout nde sali ke Miraïs lelo atika biso mais bandeko na biso pe oyo bino botala biso oyo bosepelaka na ba théâtre oyo lingi mutu obaliye ozui ovandisa na ndako mezala kimia tango obalaki osepeli na yo tie na ndako mais lelo tango komi kusuko kende yango totomona tosala lision makambo ya artiste na biso fi de loin ya mwasi na ye makambo kaka yango tozoloba yango pe ekomeli ndeko na biso Miraïs abelite akufi abelite eloko moko te malonga otobike be mutu pasi te Miraïs apike ka crise boye mutu akufi cause ezani mobali ne wana oyo azwaya longola na Congo memai na Angola kuna bon toyebi te toko juger ndenge nini toyebi te toko sala ndenge nini oyo Miraïs akufi oyo Miraïs lelo azate famille na lelo bazolela famille na boye en tout cas esali participer ma bandeko na biso bozolanda biso soki to l'équipe na ko sala bino analyse to pe na ko solo na bino affaire ya Miraïs oyo Miraïs esali vraiment passi esali biso passi surtout biso oyo to pesa ka sango to panza ka sango to talisa ka bino makambo oyo en tout cas mawa participer ma Miraïs oyo toyebaki Miraïs oyo asala ebele Miraïs oyo a contribuer belé na ba art
mais lelo Miraïs azali sous-souté Miraïs otoyebaki toyebeka évoluer comment il évoluer na Angola et puis ça la théâtre na Angola moi biloko ebele na Angola kuna mais lelo Miraïs azate atito tika biso voilà à la complicité ya papa Mbuta Metro Makengo Simo Kabaka ndenge to ça la bino analyse oyo pour comprendre boyeba que non biso a toloba vérité à ce qu'actualité za to ya catholique katoloba parce que actualité zalinde actualité ya bomoni Miraïs azali suna biso to bino bomoni botali en tout cas sali participer mawa bande ko na biso bozolanda biso partout na monde entier. Merci vraiment à ya Gigi Tati le prince de l'Espagne, merci aussi à Depianzuzi, merci à des papes Yokozuna des multi japonais depuis Paris, merci aussi à Flore à Motebele place aux Ali, merci à tout le monde bozolanda biso, merci à frère Samuel Oufilou Ndendani depuis Irlande Moussali Nankolo, en tout cas beau consommer banze monaye kuna na Irlande place à Zakuna, en tout cas beau consommer banze monaye et kozalama bien. Merci aussi à maman Popi Katongo depuis Paris, maman ya bane belé maman Katongo depuis Paris na bambote belé. Merci Nabino boza vraiment ebelé ya soutenir nga, merci à famille à ma famille Molasoko, merci à Lydie Kati Amandine Molasoko, merci aussi à Lisette Molasoko Motema Gelor qui soko soda ya poto, sans oublier la blonde fashion mon abuse de Lix maman passe depuis Istanbul. Voilà, merci Nabino nyonso boza belé bo soutenir nga, merci à papa Cody Dicola, depuis Paris en France. Bambo Tebele, merci à Rose Miyeke, merci aussi à Blanche Miyeke, Bosa Vomé Bele, Bosutenanga, merci à Delcine Jolie en tout cas, et Sali Pasipe Mawa, Likam Oya Miraïsa Oyo, Batu Bazo Lela. Batu vraiment baza émotionné par rapport parce que tout est reçoani de singa notre son ami ce dernier mawa mire sabe aza bien aza mama aza makamune kitoko parce que kuna pe na Angola banda ko sala mo ba théâtre na ende zalaka fi ngo oyo esali que non mire sa kufa asala ka peka théâtre aza peka congolaise na biso awa tozoluka comme tokoluka comme ba fille wana prochaine émission tokotangela bino pe tokotsa photo ya fille wana oyo esali que non lelo Miraïs atika biso azana biso te pona fille wana information no pesa bino za vrai parce que image openga na hôtel bino na to tala bomoni depuis Angola image depuis Angola ndenge bazoloba que non bazolongola corps balongo bazolongola corps ya Miraïs na morgue wana parce que morgue wana ezaki bienté ezama bienté bazolongola place wana ba memaye na morgue moko ya ko eza approprié pour azala wana mais biso équipe technique motope équipe ya Metro Mobimba to pesi ba mes condoléances na famille artistique Mobimba to yebi ke mécène icône papa Metro Makengo oyo atika ba artiste comédie te azalaka na bango to tondeli pe ba yé na part na ye apesi ba mes condoléances Mobimba na famille Mobimba artistique et puis famille biologique ya Miraïs place bazali kuna je pense bozabilili to kozala kuna lobby to laxabino to zo image parce que biso Metro to rataka information to zala wana pour info to kozala wana pour to zo ba image ya vrai to laxabino nenge ba artiste ba roya nenge maramno ba ndoko dérouler to kozala wana ensemble parce que aussi Miraïs elle est aussi ma sœur on a yebaki to nous allons ba ve dadi di Kambala et puis à son nom to nous allons ba ensemble na ba kasavu wana tango asalaka maison d'habillement na ye na force wana to zala to nous ya wana to zo lia to zo mela na Miraïs na ba papa Johnny Tsakala ba dadi di Kambala to zala wana ensemble mais lelo azate paix à son âme de tozolo ba toujours nzambe moko yebi parce que nzamba pesaka nzamba pesi pe azui mais bato to information to pesi par rapport à liwana ye binomo bo comprendre boyi parce que Miraïs atikali ko bela te atikali ko onde to solo la kana o nazo bela maladie mo bo tel kamon boté Miraïs to bi ka novembre bien azaki bien santé azaki bien la preuve ne coûte dernièrement autant ko zala aba pe azongi n'est pas akoma ko vendre kuna na Angola azo mobali na ye kuna na Angola mais lelo to baza ko apprendre biso ke non suite sa mobali wana makambo comportement mobali wana de sali ke non Miraïs kufa Miraïs ba souci Miraïs makambo belé anzo zanango mobali amande ko zo su ba soin na yesu bien te comme ko landela kaka ko soin ya fille wana mususu oyo azwaki wana yango esali ke non Miraïs pa na ko raisonner pe Miraïs akoma na barrière penser mo boilelo et Miraïs na liwa to yebite mobali wana et que vous allez n'engagner ni mobile wana akoloba na famille nini parce que famille va perdre mutu famille va perdre mutu
ye toyebi te soki mobali wana makambo wana toyebi te soki ekozala ndenge nini parce que oyo asali wana eza propre te oza na mwasi na ndako mais okozwa kaka fille moko kaka ya théâtre oyo mire basololaka mpe na mire ayesa oyo oyebi ke soki eyebani mpe ekozala mabe mais yo parvenir kokende kozwa ye mpo epermettre désagrément na couple wana voilà. Donc esali pasi pe ma bandeko nyonso bozolanda biso bokontinue vraiment kosabone na chaîne na biso Metro Makengo ta Pure TV bokozala décidé parce que awa tolobaka kaka vérité a tokosala te yango wana topesi bino tolakisi bino en tout cas la complicité ya Montréal Roger Matadi na koillustre bafoto to mpe bamwa image ya Mira Esa oyo autotika biso vraiment esali pasi pe ma bandeko nanga merci na bino bokontinue kosabone et kosala biso ma plaisir merci à Icône les Baobab papa Metro Makengo Simon Kabak ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo maman sociale maman ya Banebele. Merci aussi à Ness Makadi Dia Taba papa na Jonathan. Merci à Salon Floride depuis Suisse Nazirique. Merci à tout le monde bozola nanga partout dans le monde entier. Merci à Gigi Tati le prince de l'Espagne Motema ya Flore. Merci aussi à Depianzuzi donc merci à des papes Yokozuna multi japonais na Paris wana. Merci à tout le monde, beaucoup continuer à s'abonner, beaucoup à la décider. Quant à moi je dis merci et bye bye.